Avec notre fille là, on appelle Myriam Mokondi. Bon, ça la bémission. Oui, bon, ça la bémission concernant Karine Mokondi. Bazo finga Karine Mokondi. Karine Mokondi, bon, maman naye, il fallait qu'avant dise na ndaku naye et tout babilo mo yendenyo. Attends, yo mon artiste au kabilo connaît ça londeni. Ba ministère le loso bakenda Côte d'Ivoire. Bakende Rolandi bakolela DJ Arafat. Omola ba ministère tout bakenda na pona Karine Mokondi. Nandeni. Po yetanga yemi nzembo Arafat alelo. Na Côte d'Ivoire yango bando yelango DJ Arafat. Omona déjà batu so omoni mutaza forme Ibu, faut comprendre déjà azana libabia ba fille. Moi si mo ba kata suki na yeso kombo tangelinga na yebite Ibu ngabika Ibu. Moi so Ibu o asali chaîne na yasala ba épisode na kombo Karine Mokondi basangana ya mo mukolo ya mo asila kala. Ya mo ebate soka za na libala na yeto abala te. Le la baby sabana ba via bana batu janvier le bana batu makoli komo kata na East Africa ta kula libanda. So tali parmi mutabe Janvier tambolani normal. Wa yo mtolobi tala makone bi hôtel longino stantie longa batakala. Est-ce que yo janvier ko linga yo ko linga mbalo ka janvier pesa non réponse. Siko ya mo ba mukola baby sa via bana batu. Siko ngai na ke no bete na masolo pour les katene étape mo bete na masolo ya ba jao ya mo boye bazo finga Karine Mokondi ba finga repo an pas l'équipe bango. Baloba qui va expliquer kende par rapport à mère fa van saber na ndako. Muto alobi bongo. Est-ce que yesala lisata tata ne to mama ina kata ndako na. Fi wana oyo adibabe oyo azobenga Ibu. Tika komba Karine munoko na yo. Soko tika komba Karine munoko na yo te etali yo. Chaîne na yo kala minto ngona ngo poleli. Bonjour et bienvenue chers abonnés internautes. Merci Nandé Bozo Landabiso partout dans le monde entier. Vous continuez toujours à s'abonner. Vous s'abonnez massivement dans ma référence télévision. Là je dis un grand merci à Lionel Siamala qui est là derrière la caméra. Pourquoi pas dire un grand merci à Pati Makassi garçon de Paris. Là je vois directement Norsi Loutete ba gros bisous nayo. Pourquoi pas dire aussi un grand merci Nabino Tubolingaka Ora Dimanja. Là je vois Patrick Makungu. Donc Binotou Bolinga aura dimanche à s'abonner vraiment à ma référence télévision. Un grand merci à toi Christian Kenzo, Lionel Tiamala wasabona ma caméra. Lelo nazanga mon côté nazana muna artiste tobeta ma solo rara ndenge lezo le kana internet par rapport à ma solo ndenge zo kende là ba confinement ya ngokaka. Je suis là avec mon artiste Mouna. Bonjour Mouna. Bonjour Zanata no cash ne pour mo banga au mona wutina corona no oyelingo côté nga émission. Fona mi bois qu'il a déjà caché na mutu pour la zalabia ezate la lata kité nga pour se protéger so parmi bat ba se protéger ezara ngai nga depuis kana banda la ko se protéger pour na yeba ke malade moko oya faut se protéger nga la parmi bato a se protéger koti na sombi na se protéger pour na linga ko ke pambate pour ceux qui ont protéger te au moins bat musu ba mo malibanda a se protéger au moins ba bazo plibier ba artiste musu moi si ne ba plibier pour nini alati bagango se protéger te mais osala kaka film osala vidéo biso ba parmi bato lelo na kin na boya ko kende o te boete na lati cash ne na nga ona osala jete nga na osala meso mo batebele na lati na chasser Mouna na peso ka bon. Yo na bina kena omba moko so se protéger te nga na se protéger yo mo na se protéger na mutu pona eba nga na mutu na kenda te na keka lo ngulu lo taba te biso parmi ba chrétien tout to se protéger ka to mi batela rapport to maladie ezali faut que mi batela maladie ezali en tout cas cher abonné na peso ka bon je fallait dire bon tak so za artiste le kina TV faut passer un message na batu ko mi batela to na confinement yeba ko sukola maboko ko sukola munoko ko sukola nini ko sukola nini mais mon place au cache né
ata yo moko bato baolanda baosepela te cash neza mpona kobatela masque yo so oza nango moko nga naza nango ebele omona eza place olatela yango te wana omoni te ke ozominimize premièrement eza par rapport ya respect ya bakonzi oyo bapesi biso oso naza yango ebele nakolata cash ne partout nga naza bacash ne oyo nalataka partout ngolex naza na cash ne naa na cash ne nalata partout ocomprendre yo soko ose protéger yo na mwa lokokendaka pamba oimbetaka pamba ke pamba wapi naza masque na ngai eza na sac temps na otango yango par rapport à ça sans yango poani esa yango te nakoleka na émission te chaleur ya makasi okendaka sans yango po moi si faut se protéger tango ozo na otamona na sac te pour se protéger te donc là c'est que moi si olelo ke na ko bango pour za malade ko pesa ngai o se protéger te. En tout cas, je vois quoi dire, je sais pas quoi dire. Mouna artiste. Olobani. Oh. Faut se protéger. T'es qu'on se protéger de façon ils ont le normalité. Et là normalité. Non, on a besoin comprendre la façon de cacher. La cacher. Le rachidé ça dit papa n'a rien dit. Alati cacher. Pour mon notre faut qu'on y batte là. Au moins na ba patron le ba Frank Stema ba la te ba cacher. Ba boss dit pour me battre à cacher. Yosko une émission nga za cash ne mi balé na ko bi na ka émission mo na ke na so ba cash ne na ngepele so na lati o yo oye une émission to sala nga na o yosko bendele ngo nwani comme ça ngo je to sala no ka bongo nga na ko sala no ka bongo chaque sa cash ne non tika bilobela ko to sa émission ah nga nga ba na sala na bango aye ki asi sala nini to sala émission déjà to sala na bango ni to sala micro moko sans protection. Fona banga pot na ki na sala émission na monta lati cash ne et ça nga bien ça cash ne. En tout cas Mouna donc je suis avec l'artiste Mouna na pesi dans ngambote mais façon kumbelinga donc je manque de mots comment dire batu ba siso bata poto ba benga ba mama na biso bana mamba ba mama autorité ba mama Kabibi Mwamba o senti na ba mama lokola na ba vena nga ba Charlie Ben à Lille. Mon pasteur na frère d'ici nana batloka ba mama Chantal Alphonsine ba benga ba bimuna atandenge nini faut yeba ko se protéger tant na mo ba doit sanga ko yeba ko se protéger na se protéger te likolo na yo oyene mission na se protéger te yo ko pesinga moto na bitin avant na banda moto ne fona tout na yo est-ce que se protéger qui dépose ça la makambango Christian Kenzo, mon ba charge yo mo fo memango parce que non comprendre munate to sala nini o to sala na raimo ebinga na bike to sala émission munato kotana na masolo ngo ndenge ezokende munato uti komona de mer et puis avec notre fille là on appelle Myriam Mokondi bon ça la bémission oui betendeni bon ça la bémission concernant Karine Mokondi bazo finga Karine Mokondi bon maman na ye il fallait qu'avant dise na ndaku na ye et tout babilo mo yendenyo ata yo mon artiste o kabilo ko ne salon ndeni o mona déjà ba tout so moni mutaza forme ibu faut comprendre déjà azana libabia ba fille moi si mo ba kata suki na ye so kombo tangelinga na ebite ibu ngabika ibu moi so ibu o asali chaîne na sala ba épisode na kombo Karine Mokondi basangana ya mo mukolo ya mo asila kala ya mo ebate so kazala na libala na ye to abala te le la baby sabana ba via bana ba to janvier le bana ba to makoli komo okata na mi sape kata kula libanda so tali parmi mutabe ya tambola ni normal wa yo to lobi tala makoni bi otele longino santé longa bata kala est-ce que yo janvier ko linga yo ko linga mobile loka janvier pesa non réponse wana pesa un exemple to so lobi na tuni est-ce que yo ko linga mobile loka janvier azape ma bête o zano moi si bino ba batmo bo se protéger to linga mobile loka janvier po ebu ande ndenge na mino na mwindo ngasi konta ke so na gi moi si na koza moi si loka yote na sala buzo ba ko kendeke muna zela wana ngolo bani tenabi par rapport aux zoni ma janvier na to est-ce que yo ko linga mobile loka mobile pozala na basi na ye basi ni balingaka est-ce qu'on va nominer siko ya mo ba mukola baby se via bana batu siko ngai na ke no betela nga masolo pour les katene étape mo betela masolo ya ba jao ya mo boye bazo finga Karine Mokondi ba finga repo an pas l'équipe bango baloba ki ba expliquer kende par rapport à mère fa van sa mère na ndako na muto alobi bongo est-ce que yesa la lisata tata ne to mama ina kata ndako na balobi pamba o mona pona nika bango épisode Karine lobi Karine nga na poso sur la basola basa ba yibute basi ba kata suki o senti moi si loka mobali moi si formule les yeux banate na to to a confinement to na tanto be la nzambe ma na nzambe za likona bino basi ba bosala masumu ebele o comprendre to na tenter o sala ke mara mobe biso be to sala masumu ebele mais bino o legiso masumu po bino moi beke mobala za fidèle na yo moko mais mo na bino ne bongo mso za fidèle 30,000 balles ko simuna yo doza elongi na yo ko talo boko za fidèle à moi si moko ngai oh ngata wat babo la chouchou bébé et là ça que naza fidèle à bébé Jay na fidèle à moi si moko
ndenge papa na René Daza fidèle na mbona na basi mususu ebele mais combo moi si vous êtes fidèle pour talara ba fidèle autant un peu comme moi yo beso autant comme mbali no esala bien na kati émission mission na ngai autant combo mbali na ngande yo tout ça jour yamba ngai autant bibino mibali na bino mingi bavanda na France autant comme mbali na mbali na vanda merci na mbali na vanda na France yo soka na Italie na France pour na limiter yo soza mbali na mbali 3 na Italie na Gabon na nini et le va bien on a le bandé tanga combo mère parce que le bi que no biso bas tous aba infidèle yo bin mbali vous aba fidèle surtout yo tanga na pese Christian Tour emukendi mbote muto vema wa longolanga makamu nyose ya susi Christian Tour oh mais na tangi yo ngila tanga obanga mabala no ngana damu ta mabala tenga na bala déjà mbala moko ngana ko bala 1000 fois te lo kabino bala bala obali ya France obali ya States obali bilo bala monde entier oh ya yo ya bo zo appelle vidéo bo ça la sans protège bo se protéger te ngalo na senga kake fi wana o ya dibabe o ya benga ibu tika komba Karina munoko na yo soko tika komba Karina munoko na yo te etali yo chaîne na yo kala minto ngona ngo poleli tomo do de émission po lelo na ebité komba Karina munoko bo comprendre star na bino vedette muta longola apesa charge ya makamno obi ba ministère lelo so bakenda Côte d'Ivoire bakende kolandi bakolela DJ Arafat omola ba ministère tout bakenda na pona Karine Mokonzi ndeni po yetanga yemi nzembo Arafat alelo na Côte d'Ivoire yango bandoye lango DJ Arafat ba ministère bakenda tina ba chambre na bango bakutaka nzembo na ezobeta yango kofolo mtanga talaki na Côte d'Ivoire tanga zatali po nika kombo chanter zo bazo yemba ka nzembo ne ba na salle ba chino bazo yemba ka nzembo atoma natanga ezo kota bano babetaka Arafat alelo on charge aboye fona ye mana Karine Mokonzi yanga ko ye mana Karine Mokonzi yango moni te balikita moko esala maka na komba lelo Karine Mokonzi na poto mama Karine za amukolo mama moko asambelaka mama moko za boboto ana ndaku na ye ana mbongo na ye azana mukanda na ye Karine Mokonzi tanga ke poto bana membre basangani est-ce que fi wana zoloba yake nda poto libosa Karine bakitsa Karine ndako kwena bakiti na ndako Karine aleke na musika tanga kansaka za na mbongo te vous comprenez Sumba sangana benga afimo ibu azana kinba sala remission ka sayaza sponsor na eto inta partenaire ni akosa kayo abebi sa via bana badola bire moi sa boye po anini santé za bona na ebité faut tout na sko mto zara moi si na e o comprendre que bino bobomela pa bien zela bilo babia parce que bele bazolanda biso tango lo ba refoye ba couper ba mo mususu ko lo bateke ozala ki moi non je travaille non il faut peser ba mo oui parce que ça l'émission na ngai il faut peser ba mo oui na moko do peser nga ba mo lo na peser ba mo na lobby parce que muto asa ba to erreur le lo bire moi sa boya ye ngasko na kota na bêtise wana na kota na buzoba wana na kende soki puna sola donc na bike Karine Mokonzi alekio banda lelo ti lobby tala bakiti na ndako kondo gangela bakiti na ndako Karine ndo vandela tasko bakiti Karine ndako omona ba mama autorité bana membre ba chinois bazali ko na yo lelo yo kasafi ozo ibwana o akata subo sane be mission bo sala ba appel yo kansaki ye aleki bato donc ozaki na poste occupé bino to bandisco occupé ta occupé au fin yo ba charge na e wana bakenda basila te ba charge tozali yo kana soute mo wa yo muto lobi bongo yo kombele folukanga to sala émission le ndo sala émission et là ça que nazana charge nazana makam par rapport à vitesse boya ki nango na mikolo yo si le lot ozana vitesse bat bakanga internet ezalaka biso mote ibu mo boye akata suki soka sa ba nine toujours boka biso mabanga ba charge na bakena loko ina poste répondre ibu mo akata suki wa loko moi mobile na lekona kitoko banda le loti lobi soki de soki nana ngo dotanga na yebiete vous comprenez ba sali kitaina ya mo mukolo ya mo akipa mobile nete na ndaku ya mo basala ba chaque temps beta ba bêtise mutavanda azana nemta dans la pota libumu mais mutanda pesa bino buzz o anda sala bino bozala bo banda revivre toujours eza glorieux langue pour mutu banda tumbola très akié sala bêtise oye pour banda glorieux langue a voyager ke poto bolobela esu mamnete lo sali que non yango succès émission na ozana zom sa na succès est-ce que glorieux langue ton ngana na chaîne tant frère que ma tali ke mutazo ele poka na bes pas sur na ferité pas sur na ba mission te za glorieux langue ba bengana de ba bengana ke na mboka na kenda soki easy soki ni mboka kenda so Grèce au mona gloire yo kana liso mais Karine Mokonzi kenda poto mboka nyoso kenda ostanti Karine Mokonzi ayoka Karine Mokonzi ngana na Russie bat bandolo be la Karine Mokonzi ça ba mission do ça ba takisi bazo yambe depuis gloire kenda Grèce na yambe journaliste ni yambe
oya makasi omoni ke bayambe mais Karine Mokonzi asala émission tina Grèce osenti ke émission ba Grèce baloba basala émission eleka na show ando ça va direct oh kena do direct émission te yo mona direct obi bayamba ye bando yamba ete osala internet direct émission te olengi pasala ba direct kota na nini na YouTube no sala YouTube mo yeme information te kota na YouTube mona Karbeta Grèce au moins la Karine Mokonzi bando yamba depuis tina Grèce pe Karine Mokonzi na Grèce asala ba temps au gloire sali te na kati ya mboka na sali pona nini elongi nezo organiser na muto ba rolekisa elongi boye yango fo osambela nzambe bino nyonso ba charge banda profiter na sima na bino na sima gloria akele gloria et on bokiti bosi faut te yo peso ke na Grèce omona elongi neza te po kota Grèce nini omona ke basi mususu lelo fo oza kitoko loka ba Karine Mokonzi soki elongi neza kitoko mbala mongo glisser on comprend lelo ye wana on a rozana na concert à Fally Ipupa on a rozana yum toza posana lobele ko na ko loba concert à Fally Ipupa leka est-ce mona gloire ya kota concert à Fally Ipupa à côté à mabele liste toujours à côté concert ya vient na biso bo ketchu premier siko muta bongo ozong sena actualité po ani est-ce que nga vana loba likambo tana bandaki na ndoma makamba ya ngubu wana est-ce na tenga kombo muto to tangela ko za posana edeo yo to sila lelo Gloria adana eloko ya kolobela batuti na internet lelo pata na toilette te Frank Stema esa bingana ya bulaka soka longwe chaîne Frank ekwa lelo tala chaîne Frank Stema ko mwana bata faire gola amwemba batu nyonso chaîne esala yo que ça peut télé réalité na faire gola chaîne esala yo koloba ke bozela son na comme na poto na koloba ba vérité ko boloba pona nini baloba yo zaki mwesa Frank ya nini Frank akolingo te baloba nini pona nzuara Frank ake poto pa kenda poto akenda mbala moko direct à matin avion na biso awa Air France kena kenda poto na ningo kata nenga lidusu mais Frank akenda poto make direct akitimba mota ba bimele ba te eza poto te poto musoke na nenga lidusu kota nini foye basko po kenda be susne pesa rapé a matande Frank amata akitima ki ba moni aéroport à France yango Air France ne darele Air France avion kenda na ngo ba pesa ba biscuit mais Frank avion kende na wana ba pesa ba choricho ba charmo senti que non ça bien on comprend oyo kenda tour wale da ba biscuit avion da différent o Frank kende da Air France o kende ya chopi de Ethiopie to fo Ethiopie ba ko tsape mungwa likolo bolimwe mais Air France o raté Air France boke France bokiti mu pepa France o senti que bila mindele bo senti mindele mbato mais c'est Sultan yo posons c'est Sultan o senti que moke zelengi o sentir yo na biso que Gloria eloko esaka passe nda mona Frank akenda poto akutani pe Frank ake poto akimité ake poto a séjour mundela pour mundela nga respect OK poto messieurs c'est combien de temps à l'avenir des poteaux non ah so Gloria ke poto ko lukanzela ni ya ko o te kenda na vision na bi to ko tinga mamba na be eloko ese le passe til eloko a passe bat 2 jours bat to benga biso bat 5 silembo ba confirmer zali mais ba confinement asali azu un mois asali a saboter poto c'est Gloria au sentir Ken ba pese 9 jours asala 9 jours abo ça le peka 9 jours tu as visande pona ozonga bini bakangai bakangena basinga ba benda te kozonga te pardon tikanga te mboko tuninga bata saltete on comprend de on sentit que Frank kokene poto Gloria oka passe na mutema yo na ke non mona c'est comme si ça ne va pas parce que mutu ton va passer 9 jours te na tunema oui parce que koti mambo ke na tunema Gloria Gloria kenda bino bosila to sila na ndeni yemo de pas akuna to eteni sa sali te lo ne sa sali ya makaso eleki na Afrique Info kasi bomo na mambo tumbola ete yoka batu bolongwe ba bone ya nani Afrique Info ke pa ken batali make Frank Bogar bomba longwe ba ke pa mutama ya ko mutakota mayanzi mingi baluki ba koma ba bone na bino metuna bino ameni émission to sala kana habite to sala émission ndeni yona biso ke biso to abatu mo boye to diembela ka batu ata batu Karine Mokonzi yemo déjà toile so na vani na temi ko na obeda Karine Mokonzi na talami ko tsala biso te pona mutu bwa asili yango boko lo bete Gloria zala te biso ba cher to za na succès on comprend OK muna elo msusu to simba na point ya ba charge Zini Kumbina Fenek balongo lio na ba charge c'est mon petit le qui on balongo lio na ba charge
Muna parce que batindela ki $100 yo $800 wana olie yo moko $100 no posa ni ofinga Karine Mokonzi yebisa biso muto wana ofinga Karine Mokonzi depuis na ndo kumisa ye muto abeta featuring na artiste koleka ba artiste nyonso azala nombre de vues koleka ba artiste tout innocent si yo $800 ofinga Karine Mokonzi ofingi ete olie $100 abatu yango $100 mukolo nango bandi ko réclamer en retour wana TV ko na ngale kana tata na mama na ebalo bake muna mbondo pesa ki zongisa o pan baza bano nga na sali ni na nga mama na biso c'est Karine Mokonzi nga mo teke fondateur ba charge na lobi zini na peso 6% na Fenec ya batu sko nini ah tant zini lolo yo pesi bango suspension bango pe balongo lio sundeni sko ba charge bango me monde non tant ça réunion 2 jours tu na réunion na 4 ba charge binya biso nyonso za ka para Fenec na nani ba na suspension ba za réunion te o pan nga naza muto na sala ka idéologie ba théâtre tondo sama tondo sala lelo fête ya zini kumbi bon lelo fête na ye azo fêter bien mbota mais la muzini kumbi mais ba lobi ti ba longo ba charge ba na suspension ya ba le kana te ba lo ke biso to tsaki photo présent ndenga mabete esili problème na biso ba charge ba kwa kota ngote et la problème ya biso na ba charge biso na ngai na bana na nga. En regardant comme ça, vous montrez que Bobandi déjà trahi. Tout le monde va avoir $100, Mouna. Ozo, bon, t'es à $100, tu aurais $100. Parce qu'on aurait battu $100, il y a nani journalier. Tu aurais $100 parce que na yamba qui je m'y mens une fois, j'ai mal au bas qui $100 en débat de là que OK pour $800 na OK ma colopaste. Est-ce qu'il y a vraiment nana bana ba mama Kabibi ba mama autorité ba venir sur Charlie Ben nana ba te belé ba chinois ba donc ba toi na ba dans la charge ya Yuzo ba papa mi ya tembo santi ke so vandi bo abike to sangsolo bo ke poto atita ba kenda poto na mbongo ya kitante basangisi mutake poto bongo siko po na nga siko na zo $100 ya mutu mo bo na trahi na o trahi nga comportement éducation et éducation au trajecte on tika po trahi courate to trahi poto ke pa na et sanga so ba fille non fille nini o ako peser le roi Karine Mokonzi na kin bo Karine akenda poto si lo ba lobela kae gloria kenda so place akenda ti yo la yebisanga fille nini o ba lobi na kin o azala kwa Karine to o libanda o akokenda Karine mais Cynthia Zali o samsani normal gloire langi azali bazé belé ngalinga bato bota na ba myomte ngai ne na boye na kotangisa nga bakomba batu te kotangisa nga bakomba yo poser nga question na permanence kanga batu na boyi kotangela nga bakomba batu ngalinga fo moi ça za ko telema tout droit to sola na yo moni otemi tout droit to sola no na lingi te bato za ke moi ça pasteur John moi ça boy te ngana boy bato non moi ça pasteur jim to tuni nga ebi ngono o tuni ngai banani o basola bango ebeta marabanda Karine kenda poto na biso keno gloire langi za to te Cynthia capable jazali bazé belé ba nga ebi komba le question te beta mama kasi quelque chose parmi basi te quelque chose mobile ne na compter non na tie koto ba mibali yosko tie lango kota basi na yimi ta sa succès so to zui lelo jemi mam ta succès to zui ba bande kuna biso basi ba nani dipose ba keli ba na succès yosko tenga so ba to ba na succès ba to ezaki aratie ku pasteur John mamna voyage ba kangi na kindoka 18 ans soyo aliyo tangela ngasko bango na ko tanga ba kombo na bango na émission na tanga na kombo na bango tina ngongo on comprend tout ça l'émission bien yo tout ça l'émission ka batuka lumini boy tout ça émission te tout ça l'émission te bon émission no tangela ba komba ba tangela peke Karine Mokonzi to prépare to zela nini ka ba kombo zo ba kombo ba mobwe ba mwindu ba kombo mobwe ba mo ba mkongo ngunzama ba kombo mobwe ba kima ba komani akasaka kota poto ti la kota poto te Mouna l'artiste tozo qui déjà cochité na émission na biso toza na moment oyo ya pardon quoi moment ya confinement tant au monde na marambo ezoleka eza guerre mondiale te mais maladie ka ekotisi batu na ndako eza moment ya senga pardon maladie ka mte koti batu na ndako bongo batu nyonso bayebi ke batela biso za nini épidémie moko eye maladie batu nyonso babanga fe koti yo ko kota ndako to mano si batu na ndako mabe eza te yo pas de problème de on message vie non donc eza maladie butu po o mwana ke oza muta butu oyo sala nga émission depo bandeka mabe autour de première question non mabe deuxième question ma troisième okota ba question komba bat pourquoi linga beta komba bat Mouna eza moment ya senga pardon nando zelaka aussi ça pour na bandi la question eza moment ya pardon oko senga pardon
Merci. En tout cas, chers abonnés Internet, vous comprenez, donc j'ai mal à la tête. Donc, non, mais mon bon parce que je n'ai pas de choix. Mouna, ils ont un moment, ils ont pardon, moi, besoin qu'il ait rancune et tout. Est-ce que ça peut être temps, ils ont un peu, oh, yo, mouna, que non, on a bango, ça la bien. Sali batu mabe, na rosenga pardon, na parmi bato ba rosenga pardon. Ça n'a mutumo boité au sala mabe, mon bon. Jamais, non, la sala mutu mabe te. So na sala mutu mabe, nga za bato, ils ont la question, na sala mutu mabe na koluka yo. Na kuzu na kobenga yo aso na kuzu jota boy na lokoma ke limbisanga pardon ata mwana nzambe mo aloba ofo koyeba ko limbisa mu ngata muto finga na olimbisa ata muto ngama na finga na luka na senga pardon ofinga pe pardon pona nina boy on senga pardon ngaso senga mu na sali mabe na ko senga maman pardon na kotangelo ba kombo ata deux personnes ko senga bango pardon sura ba kombo mabe ngape na bino na finga te na senga muto pardon pona ko senga toko banda ko senga Cynthia Capache pardon osengi pe gloire leng pardon par rapport ndengo yo moyebi mamno mema bango na osenga bango pardon na sali bango ni na yiba mwasi na bango to na yiba mibali na bango pona bando osenga bango pardon ongo sisa pardon sisa touche mo ngam to pardon na sala bango nini pona senga pardon par rapport à mambozo les quatre par rapport à maladie par rapport et tout pardon car que non excusez-moi parce que zaki ka makambo et tout to kozonga biso normal ah bango pe basenga Karine Mokonzi pardon na bolamo asela bango so bamba bani ko senga Karine apinga pe na senga bango pardon na lobinde yo senga bango yo za Karine te yo za Karine te yo ko za place mona vandia na za Karine poto komana vaccin ya Karine Mokonzi atono ela ngani ngani na vaccin o pone na Karine Mokonzi donc naza ta ko senga batu pardon te naza na tante ya mambo te boena bopo naza fidèle na mutu moko o na linga déjà Karine Mokonzi o avanda mutema nanga na kondolobela be formation de tanyonso so senga pardon na senga tunanga sko pardon na senga bango pona nini na senga bango pardon pona senga bango pardon yo moyebi nde o démarra bango finga makasi muna non na finga bango te senga ko finga ezaka ndeni yo mtu yebi ko finga na bana ko expliquer yeah. Muna mkolo na tena age wa mkona nga totali bulu mona na age bato ba yota mkona nga soto bundinga na yo gagner oyoka boy yoga bino gagner bato bino ko sara bato koki otelemo kei da yo gagner no ka ngai okay muna ngai na nimite na age wa mkona nga yo bana makamwana liboso na nga soto konte nga na to bando konte ko nga na mkona o to konte ata bino batate bo tante mo tabandi ngai muso mo nga depuis na banda mamba bolingo depuis na bandi via kolinga muso mo abena lingi kaka depuis na bandi na depuis na banda ki mo amuki muso na bandi bolingo na 16 ans muso mo la lingi muso 7000 balles so 7 basi ya muso bandi na 16 ans ti lelo so to konte ba cantine se tonda ba bidon tonda ba basse tonda ba ko boka ngopela nini boy bato ba choli au moins yo déjà au leka yo ko zatala 70 balo so leka na bango okay muna wana cop na yo lobela na yo ya cop na yo lobela na yo nanga mela muninga muna mot de la fin yo moto lukinga yo le contact s'il te plaît nous on est la contact le ko lukinga kata libulu to kena libulu po obinga aza mukolo na yo eloko niela so on solo banga la so ba fika ka ndenge ni na yo totala nga no na aza tola munene yo na moi si ta muna mambo comparer na nga muna yo ko senga gloria nani je peux dire yo kanga gloria Cynthia Capache pardon sinon il y a gars oyo sala qui qui peka na sala qui peka bon sérieux mo muska abenga mutaba to qui peka omon bokangisa oki azoloba yeyo abenga atangi koma mutatie qui peka nga qui peka na do benga qui peka na biso yo sko benga mutu onzamba salo benga qui peka na modèle c'est excuser c'est l'hôtel ko bio finga été c'est bon yo senga excuse na muto bengi peka sala bien nga zo atendre do senga bango excuse pona na vanda mwana mwasi pona sentiment opesinga ya nini s'il te plaît, mot de la fin. C'est bon. C'est bon, mon petit frère. Ngana mukolo te so tali age na ngana age na o eso age na ngele ki mwanda mais age ne déborder pour makambo sala. OK, mot de la fin. Non le non na likambo contredire te. Donc eza na nga ndenge yo lobi selo yo makanso rabe. Wa kile mission na bulo krakenga mais nzamba sali grâce na ko bima na te. Nzamba sali grâce na ko bima na te pour na monde déjà na bulo yaki nango pour bandi déjà ko krakenga o ta mukona nga.
oyo za kitoko depo bandako ko to sala émission depo ndo krake ngai na habité Christian tu bakakaka mibali ka boni ngabi ngabasi oya basa pembe basi o ala na mot de la fin ba dédicace na yo baza miko wandu benga bujana yo komiza lupopo mazembe c'est bon toka d'émission bon on va ba dédicace po déborder ko to démarrer yo mtozo ba place mukolo ça va oza bleki na mobile kasi merci no benga leki na o merci na ba nyotso bala nyao baka na opekisa na pekisi batu nyonso ba finga karine botika yo soki ngubu soki nani soki na ibu okata suki soki de soki nani wana tika ya mukolo tika bayebi émission bakata na mwa bilo nyonso bakata so bakati mbala sima to leka na émission te mabanga na ngana obwaka bakata ono so na na kata parce que na komi mutu bakata nga to na komi nani Mouna, c'est quoi? C'est bon. Na suki si dans émission na boto le micro nanga. Un grand merci na minute bozo qui libako la na biso na comprendre émission na bi artiste moi ça taille. Ya na do banga taille no na mo ndeti na oluka na no. On démarrer une émission. So so mta démarrer mo OK nezate. Merci Nabinoto, merci à toi Christian Kenzo. On a ce problème au yomum to luka kango. Le mo ebineni o mi mama solo. Un grand merci à Patrick Makungu, pourquoi pas là je dis aussi un grand merci. Nabinoto Binotou Hercule Banvoit tout donc on a fait ce mot depuis London City. Au revoir, on se revoit à la prochaine numéro. Merci.